Merci, on a mis sur la vie du public. Oui, que la vie du public peut ça nous toujours l'information et où tu as vraiment la source. Donc, l'information de Koutate, la vidéo de Goto Yibi, quand tu Yibi dans Facebook, à Batbouzou, au Tier, pour vos gaz, non. Bisso, toute l'information vraiment la source. Bon, il y a des spéculations, mais belé pour l'aliwa, il y a papa JP mobile, il y a une grosse moulure. Ils ont le vraiment belé. Tu retiens audio DJ Masuki a un téléphone proche na yé propre papa JP au bazala qui est dimanche na pourquoi ba kabani na yé tsere papa JP aza okeni pas que nous lala na ndenge liboso ke na nuit ya dimanche ti lundi nde epai yé akufaki e ba ko découvrir ko kufa na lundi na ngona ba 17h nous avons notre minute bolanda boyoka na audio oyo nenge papa JP akufelaki. Donc il ne faut pas d'abord accuser aux familles, aux batouboye, tout ça, batou malade qui belé, la crise cardiaque, comment on va vendre pour crise, AVC, comment on va vendre, même AVC coûte partout où vous allez. Et qu'on coûte un volant, et qu'on coûte un zéro tambola, et qu'on coûte un sport. Tout le monde va tenir la crise cardiaque pour un terrain football, crise cardiaque pour ta kofi. Donc il ne faut pas accuser ça comme on me belé, boyo, audio, bien. Bolanda, Neonabiso, autre tikato papa JP, Nenge a Koufelaki. Merci beaucoup, à tout de suite. Avis du public. Allô. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Didier Masuki, papa, Nako Solana comme Kombo, s'il vous plaît. Ouais, comme Solana. Ah, d'accord. Merci beaucoup, papa. En tout cas, na benega juste ceux qui au Kosumanga pour yo moibinga na ningoza information à la source na ngatina tena information de kutane wa batiaka. Ona liwani unajua ya ndio mbali ya kutsiga mobile ya grosse moulure. Nangana tunaona liwane ya kupeleka nini pia faire journée. Bon, normalement, abinande to so no mina tena na linda kunaye esika fanye esika autocosta. Donde to ano boye. Sikoyo galaki dimanche, le mardi. Ouais. Dimanche na pourquoi afanda na ba ndeko. Sikoyo les alara ba fani ba soni na bango normal dimanche pour y azaki mtu wa limeko s'examine quoi. Ouais. Ça moi ba comédie na Sikoyo ba a continue ete na chambre na dia nga ko la alobi ka alobi. A continue ete na chambre. Ko la na ye. Atena epo la na ye. La na ye bien. On attend Sikoyo. Donc déjà atena ki na tongo ya lundi. On comprend ne papa. Est-ce qu'on attend lundi Sikoyo? Ngambazaki molimo na ye akufi. Déjà moi aussi lit. Abilité et le côté. Abilité, non, mon côté, il n'y a rien du tout. On est dans la malaise, rien, mais, là, à sa première enquête, là, le vivre à mon qui était non, Makila, avec le Makila, mine, c'est notre langue. Première enquête, on dit la salle, à moi. On va tout faire ce résultat, il n'y a même pas une heure de ça, c'est déjà 50 minutes. On dit la vie, que non. Et là, le bouton, tout le monde, à la non, sur la Makila, minute. Et là, on a le bouton, on dit la vie, c'est à moi. Après, lundi, il y a l'ali. Donc, à Kenaki, les mêmes lundi, à la fois, la tongue. Donc, devant moi, boye, ailleurs, à Benado, Bazalane, Mim, JC Bossé. JC Bossé. Le Congo, tu peux, ailleurs, tu peux faire 17h. Ailleurs, Lucas, tu peux l'andaku. Moi, je vais faire un an, je vais faire un an,
bato bafana na ndako alobi akie mosala siko mbamoko jise boto menga na obenga yazoyambanga te problème nini wana siko ba 17h ya lundi abi mais na obenga yazoyamba te yazalaka so na bengi ayambaka mbangu mais qu'est-ce qui se passe ona etoyebi te mais on dirait que ne mosala mais toala ya moso azoke mosala omona pas brosser et tout parce que azwa ndako moko bendaka yango eza ya 3 chambres salon voilà so ata bato na chambre bafutelaka ye mpe sikoyo akipa ya chambre na salon sikoyo bato wana sikoyo ya chambre wana sikoyo juste bote sikoyo komotilo mais alanso ake mosala azobenga ngai tosola mais na comprendre te asomekana okota na chambre na ye baforce chambre me bakuta mutu alali mpe na finiki dra normal ndenge alalaka abouge te eloko moko te yango mpe natuni bango abi ebongo ndenge ezalaka bomutu ata kobundana na liwa adre epanzanaka mbe ababi nie mbeti na ye ndenge ezalaki bongo do ndenge mpe kaka tokuteli ye oyebi kaka mboka toza papa moye mpe osala eloko eza te banimisi eno na lokolo vjp aloba eloko te bango babi no akei tokosala eloko te na miniso babengi pompe obutia ye opi alobi monsieur déjà akufaki banda kala babengi mbila ye asali bankete wana azwi ebembe bakende nango na manke donc sikoyo donc tozoyeba te soki kutelala te o nini boye rien abeli te eloko moko te nini te azane normal parce que ntango akende mpe kishasa ngai na ye tokende ne tini bokende nzela moko tokende ne tini tokende nzela moko te ye akende ti après une semaine ngai alandi ye na tini topase na biso na mpe séjour bien ye asala 4 mois na tini ngai asalaka 2 mois donc sikoyo tellement akala mwa mapangu na ye yango mpe toloba sikoyo bapangu na ye bato abanda otikela bango banda ogérango bien te bamisusu koliela ye mbongo so azwai mwasi na ye apesaki yango responsabilité te bato wana mpe baa mpe bata famille na ye te na quartier kaka ebika mwana quartier bokola omoni ete noye miso aza sérieux otikele baresponsabilité mais baresponsabilité yango azokoresoudre yango te alo obengani ye ebiso mpe mutu wana mutu ake kosala motema mabe bongo to na miso tozoyebana nanu te donc liwa akufeli yango wana eza te atiki lettre nde na oyoka na oki lisusu moko atiki numéro non ça c'est des fausses informations nga aza ya liboso ya ndako na ye donc chambre na ye nde mbila alobi mutu akota te baosala bankete wana pour l'instant donc ti akufi boye quand même bolingo na bango ezalaki nango nano na grosse mesure bazali na bolingo makasi azwaki grosse mesure apesa ye baresponsabilité mapangu na ye ye mutu akoma kozwa mbongo balocataire ye mutu akoma kosala nyonso ezala basiti ngana bandaki ye mutu atindelaki ye bapareil tututu eutaki poto donc voilà baza na bango mpenza très bien ezalaki prévu kutu falaki ekime na ndenge banosala programme falaki ekime ala novembre normalement normalement falaki ekime na novembre mpo ngana ye tobengana na ye samedi na ba 13h abengi nga na appel vidéo tosoli na te ata pendant 4h ou 5h boye tosolola ne tosekana biso mpo ye aza motu moko alingaka comédie trop alingaka mamba osekaseka donc asekisa ninga wana tosola mambo na biso mosusu tozala nango na ye privé donc du coup toza bato oyo bafandaka ne bayebi ngai oyo baboni bongo babengi ngai ete yango molobi nayaki lelo mpe yango nazawa donc voilà information assurée eza yango wana en tout cas merci beaucoup papa manzama pambola merci beaucoup pour l'information quoi bonjour eza ngai pecha VJP naza epa VJP anofanda londako ya VJP yango donc les gens oyo bozoloba botika bilobela bolukaka bozwaka bainformation ezalaka na source
porte à bana okotela yango le botika bilobela akufi ba mort subite oyo ndeka ba mort ndenge comment il a biso na poto oyebite liwe elio oyebite donc liwe eli eza yango eza te o soki nani soki nde na oyoka biso atiki lettre de porte na ya entrée yango tellement mbila to surveiller nanu a ebele yango wana toza nanu kosala nanu boye mais bato nde botika bilobela boluka nde bozwa information bien mutu te aloba o ke non JP akufi soki na suicide soki ameli bakisi non c'est pas ça luka information bien bayebisa yo après po yo po pendant sika bato donc ana petit na ye on anda ozala na ye donc tout le temps akufaki dimanche donc nga tosolani samedi tosolani la caméra pendant 3 heures du temps donc il a fait dimanche mais nga tosolani samedi appel caméra 3 heures du temps donc vous avez information bien surtout na internet boti koloba likambo boyebite Avis du public. Merci Bandeko. Voilà, boti koyoka ndenge ndeko na biso papa JP akufelaki. Oh, tu batika biso, mobali ya concert na biso ya presse na konga grosse moulure. Tu presque ba condoléances na famille ya papa JP et puis na famille ya grosse moulure. Avis du public est présenté ba condoléances na ye. Et ça passe ben il faut pas tout le barba ben makambo za bete pour na cadre ya za ba buzz na cadre ga ba vidéo na bineta lama il faut ko la na likambo na source déontologie comme ça na biso zo information na source pour peuple à informer et non il y a repé ça information ya mensonge bon encore ça communauté ça c'est pas bien beaucoup ko na nini papa JP akufaki beaucoup zo appel vidéo kalaté na kata ndaku na ye ndenge baza kofilme ndaku na ye pa wapi akufelaki na vie du public bokozwa yango. Merci beaucoup. Tourna ni bongo na prochain numéro. Merci, au revoir. Didier Masuki, Mobile Amande kwa Pembe. Avis du public. La différence dans la différence. Votre meilleure chaîne de formation.